et comme maman moi na moto bako beta ye bako nyokola ye bako boakere soy bako bakene mami kolomi sato ko sekwa aba ter ba melaki pona ko na bakupe mutaje na tuna baby ye wana kangi mokini mutati couper pas na makolo couper maana mto somi couper na chapeau la te mso makolo kwa chore chapement ba ya peni na ngai fobi gogo na bambateze bango biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso Mexico s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi. Partout vos amis, Bafana Nadine Lessé Bilingi, quoi. Bambo Tebele, merci beaucoup. Bambo Tebele, ça dépend de la Nadine Lessé, non, quoi. Nazanga Moko, Nazana Moko, Abeni Moko, les grands comédiens qui sont Natanasi Boyebiye, toujours parler tout, tout sauf rien, tout parler sur carrière, naïe. Batounio, surtout au Bazo Bela, au Bazana Bokono. Au médecin ebisaki alobi ke ndenge ozawa ke n'est pas ya comédien mo ba sekisaka ko ke no musika te o ke ne ba sa no bete zo ma kiti vanda ta na ligne les en face ta la yemo kizumana to ko seka o sekiti olembi et puis aussi solution maladie na yo voilà na profiter moment repesa ye pembo te dit donner meka un peu ko zumelenga kizumana ta bonjour le grand comédien. Ouais, bonjour les grands journalistes. Pombula o na lobaki na ko sala souvent be mission ka on a ba journaliste ya poa parce que mon monde internet ba journal fuati ba chronique fuati ba comme belé yango moni ke talaka kana stopa makambo internet so ba émission depuis 2021 na ba 8e mois par rapport que na mona ki le sens na ngote menzamba o sala faveur bino ba sens bozali tant bino ba sens bozana internet na mincho donc 5 biso ba star o to sana sens photo ya ko sala musala ndo mona ndima invitation voilà comment on a tenu ba réseaux sociaux daki maramuso daki na parce que en tout cas ça fait un temps au monde on a resouté ba réseaux sociaux to que total madame ba 6 mois ou 8 mois si je me trompe pas et ça rapport na ba une fois tu nous le bateau za maramuso daki na sima les sali que monde on a te te moni ba sujet mususu ba journaliste mususu ça na bango émission au moni ko luka ba abonné eza mabeke net nga kizubana ta machongele nde na za boinga DS soki o tche déjà kizubana ta kaka mutu to ko luka cliquer pour yebi kizubana ta c'est un comédien donc azanga lisula sikati mais zakate faut ko make kizubana ta fingi vena sobeto kizubana ta fingi vena c'est pour batubaya moni déjà et là qu'on on essaie déjà bien té dans un fan club nga mususu bazalo ko la ba comité conseil bazati na ba Paris ba les amis de wechi wana ba tunanga kizubana oh le ba sali biso ba faveur ba massa mususu to tonga lelo te to somba bilo mususu somba ba kikolo to tonga za ba faveur ya bato balinga kabiso imaginez ça na ba émission internet mais souvent on côté mbonga mususu na côté mbonga na wani mecho ko le pas ba artiste belé mbonga na biso tout ça bato to bibo na ba contrat to na ba faveur belé mais ça qui na kala émission na ngai yo na dine ndenge na sala émission bu tant yo zui si je comique kizubana tabuki bato panja sexy makasi muto ko linga s'intéresser na ko sexa wana non ka kizubana ta finga ka manka ki mais le quoi ça comportement na ngati na ngona ko nga na mutu na tanga donc na évoluer na bato baza na niveau moko asi yango moni ke na satira ki mais tangu na moni ke bino pe ba oya ngai na jipe tana vani na tali na dine na observer été abenga isa normal il faut na sa émission na pona komi bongo avant na sala émission na journaliste ya moi citoyen mobali faut na tala ba oyo sala si na mono zano ka amateur moko boye zano nga mona yo voilà zano nga mona yo kizubana tana ina yeba eloko nini vraiment pour bon en fait mutu na vie azaka na idole na ye mutu na idole na ye nga na dine laisser le zana mutu moko boye appuyer kio pour ça comme le grand comédien to ezaki poussé par nani nga pena mutu apesanga elenge osala comédie na mokili mobimezaka Charlot imaginez Charlot lo baraté ma sexaka yango ba biloko comme le quoi biso na le ka place mo boye na lobelo ote même katali ka façon nga seki donc na se baza mingi ki Charlot après tant on a ko tala comédien oyo ba pesa idéologie ko beta masolo déjà le quoi ba kolutu abulanga ndo ba kolutu danga ba kolutu mulumba po ba idole nga ngwana ba fait nga mbuta dikasu je le sali donc ba idole nga ngwana on man ba idole nga ngwana na one man show so le to commence ba nzonzi ngoko to ko ba théâtre et ça parce que to comme ba président groupe il faut que évoluer ko beta ba ton chance ndé na former ba humoriste belé ba zo évoluer vous comprenez et yango moni kena été idéologie nga mingi peneza ka Charlot donc dans la social lo ba mingi te po ba to ba sekato moni nga bo seki déjà au Charlot tikala lo ba te yebisanga oyebi mbota Charlot pesa na munoko nini oyebi te mais to seka mangam nyoto Charlot salaka donc idéologie na ngopena ngwana vous comprenez
ndenge lelo pe natala ba théâtre na mona ba papa oyo aleka ve na vidéo à salaka te ko so vidéo c'est imposé na mona ngati vous comprenez ndé ba ve na sobe ba salaka o moni pe na ki ba male mwamba à l'époque hôtel ba ve ça hôtel pe na ki ba makaku mbwa. Vous comprenez? Depuis que Kizubana Tabaya s'imposer, il avait beaucoup de là. Il prof et Barenze Langela, c'est quoi hymne national. Il y a comédie à Congo. Voilà, c'est le hymne national à comédie à Congo. Mais Kizubana ta, il y a ton inspiration wana et où t'as qu'on a nous wapi. Vous voyez des cas, bon, ça les classes en bandaka. Et ben non, nini, en tout cas, sur notre hôtel, ils ont ça qui poussé par nini. Vous voyez des cas, moi c'est que ça en bandaka. Non, non, qui inspiration n'est pas nani. T'es moni. Ngai comédie na ngai zaka différent na ba collègue belé pour nini ngai azwaka tant comme na zalo quoi écrivain. Je suis un poète. Na comme musique na comme comédie, na comme film na comme série. Souvent ce qu'on ba film na ba série le quoi na se baza na nga na ngote na comme côté que la ba ninga o ba sala kayango. Le photo est donné parce que ça œuvre d'esprit ça passe. Pour que tu so yo explication facilement muninga mso pas zo facilement. Si. Vous comprenez? Et ça bon ngoti. Donc tout ce baza na musala idéologie il faut ça parce que moni kozwata ko comme comédie ezali panango baki œuvre d'esprit ça passe ko le kata muto diriger pays na ko ibike le na comme ministre ça facilité na ibike na sala boy na zomba le pango na somba boy mais comme comédie le lorsque créer les solo imaginez ka conception il élève beaucoup nzapela nde na sansango disque Barenze Langela ba film Yesu conception pambana li solo on il y a 3 ans ndenge le lo na zo bimisa play 6e année nango yango ngana bimusango na monike donc na ko me compléter ne loko ngamo na ko mi po nini na ngaka pilipili mungwe koka tango yeka o tiem mai biloko ilamba mi kongola lia sepeli parce que toza ba umba bana mboka soko yeba te un artiste ça serviteur le grand politicien au servi ka mboka za muumbu ko kazate po vai na bureau to ju succès aux autres mon ami tout ka non yeba ko za muumbu il faut que ça musique ba binat ça la comédie ba sekit de stresser bango ils ont des avantages en mboka yango monike talaka imaginer dans sa Barcelone de Mbana kana Real de Congo play ba joueur à makasi baza wana nani so tali 9 mois beta na ba Congo banga mata ko minzo bo grand joueur télétil gars. Voilà pourquoi Kizubana ta linga assez bazara mingi na Équateur na ebite yo za ramuta tribune te na mongo 100% na beta pe musique na biso moko fon konki ya ba mongo donc na zapi na mongo 100% na muta yambo na ba 100% na be fale kuna donc na se bazaka mingi na ba mongo pona yebe kolo na nga mingi sko na yebe pe baluba mingi pona vena na bango pe mingi ndenge mona ba Kongo na ba yombi imaginez na mongo mena joua na tonalité ba Kongo si tonalité na ngeza yango ene ndenge na lubaki pe na créa ba ki Kongo na ngamuko talaka ngamu na sala ki Kongo oya ngamuko na sala bora liboso na salaka oya kinzonzi oya zala se bo vai na kinzonzi bo bali sato matanga mukola zima lobanenga lobaka kibeturu funya ngange kibaka mbongo ludia lupentaka pe lumdi makange mebula makonzo bo beti boy donc wala bilo akala après na ko sala oya mutu pamba ko bendanga semeka mapiata madibenga ngamo na sala yango na ebite so laksini mais na pesa ngo sens na lingala elaksike mutu soka sala bilamba te ko chema boko na poche to ko tobola yi donc ça va voilà ma fan, vous s'abonnez massivement à Jumel Pro TV, hein. Ma fan a dit laisser bien, donc on a toujours wana quoi. Vous s'abonnez. Ma copine chérie que j'aime beaucoup au fond de mon cœur, Tiana, donc moi maman nanga quoi, Tiana. Nazalara na yo, talara yo Tiana, moi c'est moi bien. Mais ce que le reste soit ngai yo zo boaka bolingo nanga Tiana ko leka ngai. Ozo boaka moi c'est ko leka ngai moko. Oh azara déjà yo, na yeba te. Tiana ka motema nanga ko katete nde zo kana Tiana wat tala poto boluka na manga mutu. Et puis Tiana ka présenter ba émission na boy nanga po kala tenga pe na sana émission. Et ça va papa na lingi ba jela moi cité. Soko bolingo boyeba ke mbasu e uta na capitale. Bino bana poto bo meka. Pourquoi pas ne wana Tiana vraiment film ko catalogue azata peu propre. Film ko ba toucha ka pe ya ndenge na ye. A dépendre ka te bi dépendre azan ndumba te azape na muhashi ya malonga. Tala ka ngande boyebi nga mutalo lendo Kizubana na décembre to lo belango lisusu. Bolobela kango déjà. Akoma poto te mabulisi basi na château rouge. Bateti baza na koma poto te mabasi babundele na château rouge. Tamakam. Sikoyo. Si ana yemoko abundeli ngate bina bo bundelanga. C'est que na costro hein, même si na vitala bien te. Mais ngas ko muteme comme de moto. Ndena mo da journaliste kilo bo na ngana se bimisa. Pour lelo na embouteillage saki na mboka soki yete meto na komi awate. Ah bon? Embouteillage. To tala ba recevoir na chauffeur bana batu babangaka. To yo kaka ke bana nzela tika polele Félix azoya yaya. Ba recevoir ba beni sko image ndenge batu bakufina matariki bala kanda wana sko Félix azoya yaya. Mituke longwe ke ba Félix nzela tika li polele. Ale ka to tala bo Félix waze ko bongo ndeto landa yeti matete. Ah. Waje kwa profiter la comme ngapo ya mtu bandango. Ah Félix
voilà bafana na dine laisser bilingue quoi voilà bon mais ça n'est qu'à boy dans la question on a posé yo mais ekimanga muke pour na luka yo pena na luka yo tina parler pendant Tokyo pour nga za ndako boy ba non ye pena na ngobokila lokondo quoi on a aussi pas na ndako ye pose va passer na Tokyo pendant ndako tina tout ça en émission bon mo betaka matanga mama Shako obwaki mbongo apo bimisi subitumba elonyo ça osala bon point matanga mama Shako na artiste mususu et comme elle a la place là bango ko se faire voir que naza boye naza songolo si vous comprenez na logique boye soki na kosi nzamba za molimo nga siko nga naza comédien o mwana oyo avaina mama Shako mwana oyo mama Shako abenga na téléphone kizuba kamera nga zo bala fala ko zala nazala na mama nga na vana na mama Shako boye ebele na monde ya théâtre batika lokola mama na nzoto boye te o kuté chal limbisa ko na ona ngaloba o kuté chavela biso kulutu shaba vectis tila matanga komolo ba souvenir malonga mama Shako na nango pona mona mupende net en tournage to changer bilamba o comprendre ce ko ngala ko ela mama Shako boye to vai na eboye mama zo changa idéologie ba témoin ba zala ba photo et témoignant mais siko bino ba misusu mama Shako ye ba kate me boye na matanga na ye bolingo ko sango lokola matanga mwana mongo ya muke vous comprenez entre temps tous aino na moment na mboka pesa bien te confinement et kinini bazo pekisa ba tebele vous comprenez parce que na moment wana bino bozoya ko saba tapage ngai première fois na ya na moi na ye na ngai lokola nazala na populaire kuna parce que na te koleka na événement moko ya makambo na biso ya bra Congo lokola nazala na marketing ba pesa biso charge moko ya makambo papa Wemba to zoaka charge wana to tsaka podium kota 20 mai na sala barrage wana pendant 2 semaines après 2 semaines wana tangu et aussi la première maman Shako akufi tant ce qu'on a yaki na gida na plaire moko bona mabele ba chege ouais regardez c'est ma tuangana puis ça mai tant déjà bayaki déjà na zaidi la popularité nanga na saini na continue na soli na famille ta que star ayi na salini na bimi tant na bimi na tiki mbongo na continue na mutuka na kei ba chege ndeko kabola mbongo na bango ebenda mobulu deuxième fois mobulu balobaka kisubana ta salaki na salaki ngo pona nini vous comprenez mukolo na ba place mususu quelque chose à fautif yo ko linga kuteko pesa mukolo faute na miso bato et loko nga na silika kaka na silika la rende Audrey yo zo lingo manquer ser epela à live je comprends de ça là bien té parce que ser epela ser nga matete yeba ke bana matete pe to ko liba yu maté voilà et non tika ser nga manquer té vous comprenez et bien moni ke biso beto ke non mami to mekana ki mobile ba tu pe tika meto ke ndaki bongo après ceci c'est là bon to mona pe bon unity dikaka zape mutu atanga classe abengi grande sœur à s'excuser ici lingo tous les qui na biso vous comprenez ma bende to ko boya ka ke oye lelo to oye na œuvre ba yambio olingo ba no ça n'importe quoi yango moni biloko ebomi théâtre lelo c'est ça au vanika lelo théâtre deux fois deux pièces à pamba président yango mona théâtre mususu au vanika botali premier épisode de vidéo fin nango ba limité yango moni soko olandeli sango na poto soko olandeli sango partout za na pièce ba ozila te ko pièce kizuba depuis na botama na sala bagag na beta masolo mais non na sala pièce ti parce que na zo na sala pièce à liboso avant force du village pièce yango force du village mais avant yango na babisa na série moko bo micro ba yango série moko télévisée on comprend les gouverneurs on s'ati gouverneur donc tapage à pété ko alinga ba makangu na ana ba terrasse ba makangu na ye c'est ka ba kati courir faut gouverneur abenga on comprend parce que yana biloko moko Skotaka marque ya gouverneur déjà. Namona on na za million na ngana za million ba so komi so bimi en vie. C'est nzama simi ba côté una mutema. Ngana za lokwa ba koto ba lia batu, ba kote ba toksa batu. Mais là tenga pas na bomba terre. So zana papa mutambongo mikolo comme une avantage. Lobi papa mutambongo ale kana jeep. Amoni moi ça sur l'engine garçon qui tsaka vitre. Tatiane qu'est-ce que tu fais? Moi, non, panique. Papa, j'ai une cause avec mon ami. Rentre à la maison. Moi, je suis. Mais il y a un peu de babola, il y a Pablo. À Mati 207, Moutouka n'était transport. Avant de côté fenêtre pour aller à mon pépé. Moutouka vitesse, à mon moi, moi, ça, sur la mobile, na boulevard, papa, Missi Moutou Beleli. Ndumba, bako sente yo. Moi, na peine Sonia Bato Beleli, Ndoki, Moutaba Bombe. Tozo Kedo, Machangeli, Odes. Voilà, les Amachangeli. Donc, grand comédien, fan. Donc, bon, mais ça n'est qu'à quoi. Yemoko, les grands Kizubanata, les grands comédiens. Et ça, moi, la TV, dans la poste à ça l'émission. Et pardon, dans la poste à Kota qui comédie le rôle à yo. Conseil européen. Tenga ce qu'on a, on m'a dit que nous allons marquer ma présidente. On va dire qu'au lieu de 2 personnes, on va groupe maman qui la TV. Recrutement. Ils allons à la théâtre, ils allont à la théâtre. N'est pas n'anga la rabongote. Et pas n'anga la oye. Avant d'assister à la répétition à Bango, pour qu'on ait un cours de grands, pour assister à la répétition, il y a un
mobandi ba travail à coulisse mobandi ba travail individuel mutu pa ba no ko yo ka travail na wana sauver zaka ngamoko Nathalie Constant chef Kingandi yo kaina papa salabu bon comment jouer ça va musala ngona mone za dona yo poso pesa don mutu te ko ça ça mutu musala luingeti yango mone so bon métier lelo pona kalata mseto ko la ko sa théâtre faut za di domaine bon wa groupe salongo zaka bongo banini lelo zaka te ko la boye mais à l'époque na biso ko souvent nazo mona mbongo zo tambola même avec des jalousie ko lelo poison ko tilana banini po ba comme belé na ngabu na biso ba humoriste to vanda ka boye ngai ba dauphin ba tentem binzo biso tozo mela boye tiki verre no whisky au sur le téléphone tango yo mela na yo ni mabeto bo manaka te mais ko ba to théâtre nano tika masangana déplacer bazo bo mana trop vous comprenez pour nini muto azana di domaine te tanga ka na TV que ya kato sala raté ayepe yekutu sur le compteur ayeka pona quartier na bango songola mona kalika na TV vous comprenez mais théâtre pena mona meleke te o pena muto théâtre neto mona pena ba exil pechanga ba meta wana ba domaze ba belle vie wa merboste moi si mbongo majabu ya fin ya za fin donc ya za pena di collabo moi si eloko salanga kutu bien na matanga Diana tant que tu as une étrange vie actuelle. Et puis, il y a un salaire qui jibe. Si tu commander un comédien, un salaire qui jibe, il y a un divan, dans la lit. Belle va pénailler, pénailler. Kizuba, et là, pourquoi c'est que ça va tout? Na mo dana samu tema na bi gloire à Dieu. Tant on peut na sekibo na ebe déjà tant kana matina pesi. Tant on kitaka ya simba kaka. Kizuba, ya lo va bien. Voyez bien pour na anglais. Oh le kam singa. Les seuls mots on a bien mis sika mais ça na bien mécano œuvre la ngwa et on ça rage. Te meka katamu. Na mécano essaie à film Abraham pour film Abraham mais pour film Yesu bien ça le peu mingi. Te mais s'il vous plaît tant on beta on dans un pour se mettre moi débord hein. On tolinga on a opé ça là on a ni ta classe ya bandaka kotanga bandaka na film Jésus faut ça là on va pena donc voilà kozangi ça on te parle. Parce que ma fan bazo senga o balba dake non so kizuka abeta bord wa. Problème moi j'aime beaucoup bomoko zaka bien pour anime. Même hymne national au Témbaka debout congolais, est-ce que Salama na batute basangisa mayele banyama bazala wana batutu bazala pour debout congolais salama. C'est Tembe babana debout congolais ini dans l'effort pour l'indépendance. Yoka sko banyama pe baye. Baye non batu va continuer. On peut pas dans bantaba ba ozwa relief parler la main. Vous comprenez? Donc les ensemble banyama la batu. Mais loko tient pas sina ko bomba te. Lobi na larité butumbo mbapongi na pongi. Voilà. Pour na tambola di défaite lu tête benga nga basenga ba héritier bongongo. Ba junior temba. Ba benga oki subana ta kelelo ka musala na tuni bango bazwa musala wapi? O na Gombe. Na komi trans. Musala wapi na zo. Na zo bana banyama tume basenga mkomboso. Siko basi batongela mba mkomboso fo muto ayaka alati asaka ile kwa mkomboso na poka ba futiye. La sede à 3 jours dans le but un chèque nga mkomboso confirmé le fona tambula. Bien na kati la mba mkomboso. Na koti na kaja mbolo ko sololi na koti na kaja ntaba. Na vire bo enjoka kaja lio ezalaki polele. To bandi ko landa na siko batu batala fili makili konki baso kama mukomboso azalaka sauvage. Azo ki malion bo endenge ni nzoka nga mutu na kati la mba mkomboso lio azo landa nga. Tala ndenge to kufaka. Na vire bo enzele suki na lobi non. Na kanga mana kwa mabende ti lio bana ko dévorer ici. Nga na profiter na sauter ya na kanga mi lio azolia. Lion pendo yo bomona kazoya. Lion komi pembeni na gangi clean nga suka vi. Na mona ka lion chenga. Kizube zanga lino ngape na sako. Voilà, pour sentir qu'il y a un vraiment grand comédien. Donc il y a un zamba qui sait ça quoi. Na ebisa bino ke bino bato zape mais nous avons malade zwa kiti vanda au conséquencer on lembi quoi. Na mo chiter l'émission na mena au chiter na parce que Kizu pas mettre l'émission débord. Bord et classe mbandaka école kotanga mbandaka na film Jésus voilà comme ko zanga jamais. Petit matanga venir ba menacer koko na bino. C'est pas un grammaire quand même. Voilà, beta bon on a ko école mbandaka. Kotanga mbandaka na kichacha za la ndenge moko te. Kinshasa sote classe ba benga jusqu'à d'appel ton nimaka na fier. Mabiala présent, le combo présent, Mambweni absent. Mbandaka bongo te mungala tanga na loma. Prof azokota na classe lokola mutayebi tumba. Prof ngope yuma te mubali. Okomona makolo bakwange longisomo lokola luketo muyaka. Chako choko kandiransi bino ba élève Rosako profe. Boke ba moko ajoka na molangi awa. Ça prêter bino. Rese na pero boka kana di binza lelo lingi a été appelé. Élève bokunza mpela o. Yo profe.
bosoko kinzi borumbwe na yari awe boroma nyama libolenta oya ngaye yo engulu libodo bolangala ayaite akeko pepa liziba bakombo za bolangala kombo lo mamba litamba bolangala yo kombo bolangala vraiment je bête na école mbana yo vola ntuka vraiment wana école mbana ya on to beta pardon ni ma Jésus voilà mais oui ba kombo eloko bikisa kombo congolais za kasuka eloko bon sango za kasuka c'est aussi kombo lo la Patrick Bologna Yogana no Bologna siko na Bologna wana soko longoli nia eloko zo bongisa kombo tikali Patrick Bolo omoni ke komi ya kuluna ozo ka Bologna siko longoli nia Bolo yoka poa como lo angulo akufi na libosa moske mala nzambe e ko mama mwana moto bakobeta ye bakonyokola ye bakobwakera soyi bakobakene kulus pena sima mikolo misato akosekwa abater baomelaki mpona koyana bakupe mutarie na tuna bebi ye wana akangi mokili mobimba esengo mutalati kupe pasa na makolo akupe maana mtu somi kupe na shapola te mso makolo kwa chore chapma botika bana mikeba ya pene na ngai fobi gogo na bambateze bango et tu bango komela bangi na galilea musuko ekoti bakimi mbango malonga bakomi na betelem mpona kolia malewa si mona sakuta bangi amoni za sheba timbali kola nzete pe alobi mote itala batimbali e mote atala boy mutu moko areprocher simoni soki bangi elingi otetika bokanta maloba mwana moto lobaka soki babeti yo mbata na litama mobali pesa pe ya mwasi avo pesa efo e bambata liboso yeli pona kokanga lito ito pona koningisa minu soki yeli pona yo mabanda muninga coup d'avantage biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko s'abonner alors massivement ici ba promis abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.